Pas solo la vérité. Oui, qui déjà tu as annoncé déjà stade Nabiso. Donc pour nous bêta stade ouana ezara changa te. En tout cas stade ezara vraiment que faut bimisa paquet. Monstre le rôle là papa Maël alingi lelo CV nae ezala positif quoi. Donc il y a beti Olympia, beti Zénith, beti basali belé na poto. Alors pourquoi pas to beta stade Marty pour nous sala spectacle. Oh non, nous battons ça la tête. Omoni Goldberg sozo bundanae. Yo moko yebaki o mato kita aux aspire. Biso so spire na biso et dans spectacle. Voilà, dans spectacle on a ba mo ba yebi que Michael Jackson d'Afrique, c'est Monstre d'amour Angelo. Actuellement Félix Oazé quoi azana BST, je dirais que non, azana morceau monté ozo binisa. Mais maintenant stade Marty bobanya ngote. Nani alobi souté que tozana BST. Lelo na ngozo bina. J'ai dansé à tremblant, j'ai dansé à tremblant. Nous avons fait générique qui est là, ça vous allez comprendre. Et ça dit que nous avons fait biloko na biso ya kala. En tout cas, nous avons fait cultiver baoya wana bana chango baoya. Et ça veut dire na chango na combien de personnes baoya na stade pour y avoir le monde. Pas solo la vérité. Mais tant que zongi, on a des temps na ye. Oh, qu'est-ce que ça nani? La blague toujours ya molo c'est qu'on les a boy na série bango susu Angelo na mapapu tu mamaye tala photo ya moi si na yo tala babilo ko na nyoso zoma so tant bato zo comprendre nango mbala moko comprendre qu'il y a un mauvais ozonga na makamna ndenge ezalaka en plus faut ebake tous na bitumba na génération au pezoya ba phobie tezali pas solo la vérité. Lelo comme na Congo sozo tanga komba fali pupa okomi ennemi ya bato. Ben oui, comme ndengwana bon ba mosa ba memenga mupwani vena biso waze comme memenga muka patanga pas féliciter mutu. Vous comprendre. Otangi komba Bill Clinton boye c'est que ata mutu côté kuna. Soki au côté 4 albums mwana. To bani non d'abord na dynastie a fait rigola sur 10 au côté encore. Non, yo kangote. Ah, j'ai ça que tu as besoin de pardon. Ah, album qui est déjà une année au lelo. Dynastie au kangote. Album ya ferré. On a album à ferré to bizarre dynastique. Dynastie album à ferré. Ya yemo a yembi ba marathon, ba carte rose, ba okapi, ba bendo, ba rende bongo. Ya yemo ko pena oyo. J'ai ça tout tu en as quand même tout le monde qui musique, tu en as ignoration. Na yoki banzembo. Yoki banzembo na ebité ke ndengo yom to o expliquer ngake ezala ka yemo ko ngaka ta dynastie kango ezaka unique mande basangana. Dynastie ezalaki eza 3 volumes. Volume 1. On comme sur na 3. Naza obligé ya koyoka banzembo nyoso. Atangelo banzembo fali on abi na lingaka di condonosaure et pour dans pour da a flyer. Pas solo la vérité. Tolobagani ni musali za tata pe mama. Bon on est dans le moment musala te. Bon yo mutu lumonga manike. On est manike azana ti nanyon. Moi ça vient na biso babia babota prince babia et si là babia pe sa kufa. Est-ce on a zamu Hollande? Am to Hollande te? Am to Hollande malobi mamo minene o bardel lelo kimi ba olukisa ina niveau. Kasi ya mwana te fala zala mutu. Saka zagi mutu malonga. Mutande mwana moni makambo fo me waka na justice. Ko simba te ko beta te bokina loko mo te tango moni justice amiyebi ke alobi ba n'importe quoi ayo ko finga pena chango donc akola ka pena chango doyi na ngo yete pas solo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. Très chers fidèles, abonnés de Solo la Vérité, moi votre humble serviteur Jordan Lubakou, comme je vous ai toujours dit, l'information exige l'actualité. Voilà pour vous, je suis avec l'un des grands pionniers des Cultura Pays Vie, le poulain de Félix Oisier, au nom de Jessak Chipoy. Ensemble avec lui, nous allons développer, parler de rien parler de tout sauf rien. Et voilà pourquoi le choix est porté sur lui. Nous allons vraiment parler de l'actualité. Comment est-ce que Cultura Pays Vie, comme information, je vous informe, l'artiste Félix Oisier a annoncé une date pour Stade des Martyrs. Nous le savons tous, actuellement, Stade des Martyrs, ça devient une unité de mesure pour tous les artistes congolais évoluant ici à Kinshasa, tous les grands noms. En tout cas, c'est vraiment un grand défi. Ils doivent nécessairement livrer un grand show au Stade des Martyrs. Nous le savons bien, affaire combattant qui a bouleversé tous les programmes des artistes. Et voilà pourquoi notre stade, où ils allaient vraiment stade Yamnene, Oyo Kofi Olomida Beta, Oyo Weransona Beta, Oyo Fali Poupa Beta, Oyo Ferregola, il pense aussi jouer. Et voilà pourquoi l'artiste Félix Oisier, il a annoncé cette date. Ensemble avec son artiste, son poulain, Jessak Chipoy, nous allons parler de tout sauf rien. Sans pourtant, je ne peux pas intégrer mon invité sans pourtant dire merci à celui qu'on appelle Migra Malundi pour cette belle qualité d'image, à celui qu'on appelle aussi Migeni Mapapa Ngelingeli, Koumase, Erkeli, Photo Shalom, beauté, image, le meilleur des Paris. En tout cas, le meilleur des Paris, Bambote Nabino. Et aussi, je salue celui qu'on appelle Cornélie Mounongo, ainsi que sa fondation, un jeune qui prend toujours pour le bien-être. Il y a pas peuple vulnérable, Junior Momba,
365 à 366 jours, toujours propre. Gianni Batoué Santouka, Mbotenayo, le cœur, la part non négociable de Maï Bissika la Malière. Ensemble avec vous, très chers fidèles, je veux pouvoir intégrer mon invité qui est Jessak Chipoy, ensemble avec lui. Nyamura. Boni santé. Santé bien. Bien habillé. Yo ebikara. Dolce Gabbana, Discored. Ezaka pona bomba nzoto. Biso mama bilamba to tikela ba animatero bazo service au Congo te. Biso to lobela mingi art. Mais biso to linga to za mingi propre. Na pesi batu tu bazola na solo la vérité hein. Solo la vérité Migenyema. Donc biso to kanyi Migenyema wana ma frère nanga donc Migenyema to solane to et puis moi na changu. OK, moi na changu ya propre biso na biso bana changu. Yema ke ba ofinga biso bana changu mais biso bana changu ne to kanyi Europe. Mais ça to kangi ka ça to lobika ke to buki pa manjil ba olegela wapi. Po aéroport ya côté na biso. Bongo papa va comme on a les gars wapi. Les gars on a changu donc changu l'équipe partout na guba mega ko tout pour le beta stade au sala makambo. Faut les gars awa fali pupa grand prêtre à respecter changu. Bongo yo nyama muke o mega na changu keba mona baki mungu na kota te vigilance mais heureusement azane mutu moko bito yoki makambo na nyoso azana yete to respecter par rapport azali momi avie quoi ma vie nanga chokoro kokoro kyo pe sonam mais ça ibongo te mais na démarrer au sakanate quoi. Merci beaucoup, j'espère que non, cela aussi fera l'un des sujets de notre actualité. Nyamunagira. En tout cas, avant de débuter cette émission, ils allaient vraiment aux Ali Koutim Nabiso, au moins 3 dédicaces. Yambatou, Ola Moussabango vraiment. Dédicace. Yambatou na vraiment te. Personne dédicace. Mabanga Yambatou na mombo te mona Batou na. Yannick Ekini ya Rombox na pesi mbote. Hein? Yannick Ekini ya na pesi mbote et puis na pesi mbote na grand prêtre Bogar Mogo Boye Yannick Mawanika. Hein? Boss de boss. Hein? Soko tali kingo kolobate maboko kolobate misapi kolobate Yannick Mawanika toujours na bosanité mon directeur Patrick Malumba CNSS na bosani soute Claude Mbumba na Matadi. Merci. En tout cas, merci pour moi. Vraiment, c'est une belle occasion pour moi de vous dire je suis avec Jessak Chipoy Nyamunagira. En tout cas, il y a l'obara animation naie et l'obel naie esprit naie et qui n'a rien moko. Boni basango ya culture pays. Oui, basango culture za kitoko, basango culture za kitoko. Boyebi ke déjà to annoncé déjà stade na biso. Donc pour na obeta stade wana ezala tanga te. En tout cas stade ezala vraiment que faut bimisa paquet. Monstre lokola ta papa Maele alingi lelo CV naie ezala positif quoi. Donc il y a beti Olympia, beti Zénith, il y a beti basali belé na poto. Alors pourquoi pas to beta stade de Marty pour na ko sala spectacle. Oh non nous batu sala te parce que na minimiser batuté. Mais na linga siko nini, na linga ka batu comprendre que omoni Goldberg sozo bunda na ye. Yo moko yebake o mato kita ozo spire. Biso so spire na biso et la spectacle. Voilà, donc spectacle wana ba mo ba yebi que Michael Jackson d'Afrique c'est monstre d'amour Angelou. To sara na Angelou moko. Lelo tala lelo nzembo ba yembi na grand prêtre papa nanga Kofi Olomide. Tala rumba wana opie. Na oki rumba nanga moko. Ponga na studio na ndeko kete. Ndeko kete yaki lokwa yaki musala ya ba papa na ngai. Donc ba ndeko travailler ngona ba dea na biso ba indi sneaker na chef na biso Eclipse Mososo. Mais tant na yo kinzembo wana en tout cas et tiens le banango vient en tito. Ok, on va y revenir vraiment pour ces titres au Bénit. En tout cas, Salunte, au pire, Salunte, Kofi Olomide, Salunte, Monstre Mokwa Bongo, en tout cas, Mélodie à Kitoko, Intelligence. Donc, Maëlle, Maëlle, Soba Sangani, Bapé Sara toujours, Bato Maëlle. Maintenant, revenons à ces sujets. Stade des Martyrs, annoncé par Monstre. Ça fait peur. Et ça, nous le savons. À l'époque, Obawera Babeta, Bakin Kester, Kofi Olomide, Jibem Piana, Stade des Martyrs, d'abord, bien sûr, nous le savons bien, Félix Oisé, quoi, donne le meilleur de lui. Côté spectacle, en tout cas, on ne peut pas vraiment en passer. Actuellement, plein Oizoko Sala. Actuellement, Félix Oisé, quoi, Azana BST, je dirais que non, Azana morceau monté Oizo Binissa. Mais maintenant, Stade des Martyrs, Bobagna Ngote, au Erita Katinzadi, album et Kani des Anatera Katinzadi, Bino Boké directement Stade des Martyrs. Pourquoi pas mettre un nom municipal pour nous payer son nom au PP? Stade des Martyrs. Non, le lobby qui est Erita Katinzadi.
Mais Stade des Martyrs mesure nango ezalaka plein. eza mpona plete Richard beti musique ya kitoko bato basepeli nani alobi ke Richard kati nzadi et puis nani alobi su te ke toza na base te lelo nani yango azobina je danse à tremblant moto asali générique lokola oyo wana aza te oza comprendre et c'est-à-dire so tozongisi so na biloko na biso ya kala en tout cas bato bazala kosepela biso tobeta banzembo lokola nasala bakri lokola kari wanze mwana mwasi batela zemio mange mario moni badawani to wesone buzoba ya pamba lelo soko tiango na ba générique ya lelo eliango ata 50 fois ba générique o bato ba beta wana ça dit loko banzembo loko ba mamu ba mario ici la raté ozo comprendre ba tout temps ba ozongo ba zu banzembo loko la ba zu ba générique loko la ba je danse à tremblant ba épaisseur des wana pourquoi pas bato baya donc biso muto na muto azana bato na ye neti biso lelo betidia tout ya Congo même bazana libanda ba yoka musique ya Angelo ozo comprendre ba cultiver ba oya wana bana chango ba oya yeso yebi ngai na chango nazana combien de personnes ba oya na stade pour otala monde les mamé chango kasi bon déjà biso bana chango to tonsa stade bon pour na batu mususu bata ba bandal bata ba kasavubu bata ba ngiringiri bongo sikoyo mwana na bango moko ya mabele ozo comprendre bon biso d'abord to défendre non art et puis spectacle batu ba oya c'est batu ba oya on to otala ngosima on a tous la jour en moula peut rebeta pour rebeta on a août le 12 août to rebeta vous comprendre de tous on a tout préparer spectacle pour mutaza na Venezuela mutaza na Vietnam mutaza na Durban donc pour aya l'instant ya stade té marozalinga aolinga atala on a bilili aolinga atango atala on skabité ma solo nde yango salami vous comprendre donc on minimiser batouté pour ça to bio base oni ni monstre déjà sala makambo tout bango basala monstre beta Olympia bat batonda likolo na se na nga bosanyango boyo linga sko to sala nini to zo muto to ke na maternité to kata mito ba bébé mike poto ton sa stade non donc to beta stade wana na makambo obiso to sala itali ke biso ce bi ke déjà pour na louer stade wana za facilité et dans mbongo ya mbongo leso go somba donc go somba on peut pangwa munene ya osakana te mais tant to che makamna biso za poto se pesa public ba go ya wana o ba yo wana ba go zala décider ba go zala ya osepela ouais. Merci beaucoup. Comme disait Félix Oisé, il va livrer un spectacle monstrueux, un spectacle du jamais vu. D'ailleurs, il a essayé d'expliquer c'est quoi le spectacle. Le spectacle, d'abord, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu au Toyo Okuta. En tout cas, bravo à Félix Oisé pour cette qualité d'idée, pour cette bonne idée. En tout cas, nous sommes là parce que c'est la musique, c'est les Congos, c'est les drapeaux congolais qui flottent. J'ai ça. Ça l'a concentré à Oezali Chango, Tuebi Keno Batubalika Rafoma. Ça, c'est l'ambiance de notre émission. L'air tout le monde a tout ça, faut manakatia Chango, banami qui n'est pas au tout ça, faut manakatia Chango, plus précisément Nanjili, Pemben Nabiso. J'ai ça. Réintégration dans Nakatia, il y a culture pays. Ouais. Ils allaient une ambiance où on a l'air, j'ai ça qui s'est décidé à Zonga les sous-sous. Et ça qui n'est ni processus parce que tu es bien monstre ça un peu dans barrière na il y a le barasoro qui en tout cas aux ils allaient moins passer mais j'ai ça koyé ba yambio ba pesio mbala moko o ezali générique en tout cas ba cri à kitoko clip à kitoko ba tout na sepele non makasi et ça qui n'est ni bête la vision non lisolo non lisolo ça qui est dans simple parce que c'est mon père Félix Oisé Kwazinga na 17 ans demi hein donc azinga mwana muke alors akoki kotika talent na été mwana na été azala aikende ka bongo ndenge ba misusu bakendaka ndenge wana aza muta mayele tant na sali demande en tout cas à hésiter ki tobi eloko esalanga plaisir tant présazui nanu appel na ngai nanu asepele makasi mbala moko atindi enveloppe pour ba kokone na parler ba dame non il y a combien on a donc le baté na émission c'est ça dit tant na ko lo bango boyete mais en tout cas parler sepela qui etondi sama na sai ba monima papa ya sombi ba saki ya loso ba baliaka semoule ba sombeli bango semoule ba miliki makambu tout et ça là qui m'a esengo makasi ah papa mais nini boye to senti ndako ezu moi mu pepe boye te na si bango te oyo koko na bino
Angelou ka moko tozarane na Congo awa ndem tatindeli bino babiloko oyo. Après wana esenga kifu na banda sikoyo na zona moi tamuke na palais ça ba 2 semaines ba betindu la bandal après abisinga yaka déjà ko banda ba répétition na bandi ba répétition nga atuka yamba kinga ne sengo mingi et puis na yo kuta chambre na ngai mutakota te chambre na ngai ka ndengwana kampulu ntezaya kozika na kampulu ezaya kozika après yo pelisa na changer na tout ce que moi l'aide to pangusi ma chambre kitoko makamutu eza pepele en tout cas ambiance na kitira pays vie na be clips mososo ba petit na ba cascadeur ba animateur tout to travailler na ba anti rebelle en tout cas ambiance eza kitoko osko ezali kambu mutandazo la sasko talent na ye yango zomona ke papa lingaki na sala nanu to c'est les PC après ayoti kelanga je danse en tremblant pour toi comprendre que moi na ye azongi na kata palais. C'était vraiment annonce-moi bien. Mais je sais que tu peux toyebi bisolaire tozokola ngana sana nous élèves je dirais étudiants dans otanga. Il y a des génériques au Bini Sangai. En tout cas, moi personnellement, je l'ai dit devant cette caméra, devant les internautes qui nous suivent, Nazaki vraiment fan nayo. Mais au Bini ça qui chasse à Congo Kala, au Bini ça poto Kala. Qu'est-ce que tu as pensé, Jessak? Oh, mais yango zomona lelo bato yo je danse en tremblant oyo kiamote. Je te dis vraiment mon pépé non ne quotidien. Kadiwese mwana maneza melanino. Eloko ça la bo omoni eloko ça li bon parce que obi monstre azoki 2 ans na niveau ya France. Confinement liboso ton ekangi na makamso azalaki nango fallait que ça sous livre mususu na ndenge anglais mais qui tira ezalaki vraiment na ba travail kaka na ndenge omoni so papa zate na palais eloko wana nanga moko pe nazaki ya kokita siko lelo ozomona teke biso toza ba Tanzambe biso toza ba Tanzambe ya Nzambe umelaka omoni teke to beti PCR bato comment comprendre idéologie na PCR on est où bagondo beti bagondo na ba veste bozo ina simantikité ba papa mané bando bina ba swede mabora bagondo boye idée ne où ba monstre obe pana te en tout cas eloko esi la rara tezara jean mais nyonso ezaka soki kei moto zonga kaka to zonga to pona to poto sala boye po ba comprendre que eza PCR tola tabagondo to chamwa lich to chamwa vese likolo eza idéologie ya orchestre na biso soko na je danse à tremblant to lati lokwa ba supana ba nini ba biloko wana nyoso ça dit orchestre ekomi ko zonga ndenge boyebela kango malembe yongo tozo créer ba toilette ozo mona ba stade des martyrs ba to ba comprendre ba to moni ti yolobi ke ozaki fanatique na ngai depuis banchiki siko tongo orchestre pesi déjà 2 ans album maya malonga te via zate makambutu ngape na zate ngape na daki na bes mais tant to zongi ozomona te tant na ye OK sanani cela veut dire que non vous pépé zali ezobaluka megan za blague te boro migene en tout cas boro so melinga ngofumana ke na be mission sala nga bien makasi sala rayo donc ezande ngona to sadi to so kende to so ya molo sikondo eza boye na seli bango susu Angelou na mapapu tsumamaye tala photo ya mwasi na yo tala babiloko wana nyonso ezobima siko tant bato azo comprendre nango mbala moko comprendre qu'il y a un mauvais ozonga na makamna ndenge ezalaka en plus foye bake toza na bitumba na génération o pezoya ba phobie tezali ba décaler zali ba peut-être so di mari ya kotobe bazo boaka d'autres zo kende malembe mais ngai pa nga déjà so tali ba vie o to sala na ba générique na biso tozo beta en tout cas ezo kende bien donc ba bazana mon humble tozo tindikela bango na marsa wa to tindika générique mususu 4 minutes yango te komema so tina out. Voilà. Merci beaucoup. Toujours à pas des tortues, nous évoluons avec notre artiste Jessak Tipoy. Il est là clair avec nous. Il nous explique le point essentiel, les points sombres. Oui, bandagi faut pas compliquer biso. Tu viens de le dire, quelque chose qui est très important. Ouais. Musique, générique. Nous le savons à l'époque. Tous les qui n'ont moins identité na biso. Oh, les loba ivoiriens, bazoa coupé, décalé. Les alagi ndombolo. Les loba foma ils ont identité. Mon chose bien, on a hôtel ma obiga. Non. On a ils ont identité na biso. Mais maintenant. Changement au salami ba fraud beat ezoya ba décalé à liban ezoya je dirais aux a pionniers à makas na musique na biso lelo fomoko font l'école mo boba ndo lakisa ba petit ba boire araboy ba vendre araboy soko lingo kende boy. Qu'est-ce que vous pensez pour conserver cette belle
culture oyo ezali animation na biso bozokanisa nini? Non, tozokanisa mingi te parce que musique eza na frontière te. Omona Alain Susu grand poète Koffi Olomide ayemba si eza ba R&B. Eza ba R&B nzembo lokola fa. Donc ozwa pe musique moko neti salsa. Zania ozwa musique metoche maloba na biso. De musique qui paraté. Nyonso eza musique. Mais pour na kobattre la musique na biso ozomona lelo Fally Ipupa abetaki banzembo ya ba français akoma oyemba na français. Lelo ayesusu na dent pour dent en tout cas nzembo wana ayena banzembo loka ba fly. Malheureusement bato bazo critiquer monotonie legi makasi. C'est monotonie ezate kasi musique na biso ka yango na pourquoi monotonie ya identité zate basali comparaison ya Fally yo lingi asala neti nini? Non comparaison ya droit chemin rumba ya makasi oba Maika Muna ba Simba rumba ya makasi oba Félix Bayoka ba Félicita mebungi mais lelo zo kumisa bato bazobina te bato bazobina mais bon bakolo ba mais ponga na bika rumba ka yango na to betaka yango na ti rumba ka yango no zo mona azo batin ay belo ko sala ala maye so plein Congo ennemi à Congolais daka Congolais vous comprenez. C'est mon succès, ali tana ekoki Congo la monaka mutu ana komi fier, mutu ana komi boye, mutu ana komi boye. Vous comprenez? Donc ezaka bongo. Alors photo biso to sala na système que muta betelo ko neto betele pe na maboko. Mais biso ezalaka ye mono nga pala net nga attaque artiste. Nazo mona monotonie ezate. De mongo na eka yango na musique neka net banzembo loka ba fly. Vous comprenez, banzembo lokola ba flyer, banzembo sakana nango te. Lelo banzembo lokola au pire. Oloba ke Koffi sali monotonie na S grave. Non, vous comprenez. Ah, neti na pas. Donc Congolais alingi comme on a yebisanga sko neti so neti coupé décalé. Et landeni. Et la raille l'eau mort et on te chante raté mais biso yo comme moi solfège joana salama qui monotonie ça et loko oyo salaki obandeli ngo lisusu mais tant nazoka ki mutazo yemba ma test oyo na yo ka kité na yo ko na nzembo mususu atukeza monotonie te vous comprenez donc dans noka ndengwana mutu azo sala boulot bien faut betele maboko ko pese chance akende liboso et noto minimiser baninga ta banzembo lokwa ba héritier basali. Vous comprenez? Richard comment orgueillé, Richard Zaboye palinga beta sadi mais abeti stade donanga na taliba to baye. Batu bakoti. Et le but est qu'a fait ça la plein moko boye. Ata liqué dans l'espace. Vous comprenez? Yo ne balobara tel père tel fils et donc oh maïla ya monstre. Oui, nzamba keli mon option de keli maloba. Attends mon maman qui wana, et dans mon espace mon nzamba sali là. Vous comprenez? Et de l'obate que ne za boye, oh boye na boye. To lingana to saba Congolais eza mbula sika to simbana pour to défendre culture na biso soki tozo minimiser ba musicien na bité so Rwanda yo beta musique so toyoki vous comprenez. Donc beaucoup en tout cas très cher fidèle Bozolanda biso vraiment il y a cela une semaine passée l'un des grands ou ça la musique vraiment au lelo to tamona bagimbuta ba rapela ba wapi jamais bareko banda pe kanga masange to yoka musique na ezali karma pa azaki na confrère nanga Papi Mboma je salia pas ça Papi Mboma salunte d'après ses analyses il a parlé une chose très pertinente allo binine Papi Mboma tunie ba musicien ni ba artiste ni o bazo sa la fierté ya rumba o lelo bazali ko conserver parce que actuellement ou le belo mobwe ba style belé zali ko ya d'après les analystes tozali ko banga parce que rumba ezali ko kende na ko bunga tokomoluka ko betela wa mindele ba amapiano ba style belé ba yo tuna karma pa banani lelo o ba défendre vraiment rumba comme il s'y doit. Le premier no karma pa ko cité zalaki Ferrego là déplique héritier mais fallait poupa ba citer comme on a été karma pas en a raison ou en a raison ti bon naturellement tout à l'heure on bien parce que yo a vraiment une expérience en makas na musique na biso oui naturellement likamo awa lelo comme na Congo sozo tanga komba Fally Ipupa o combien ennemi bato ben oui comme ndengwana bon ba mosse ba memenga mbopani vena biso waze comme memenga mboka patanga pas féliciter mutu
Vous comprenez? Autant qu'il combat Bill Clinton au boye, c'est qu'il y a à côté qu'on a. On reconnaît Bill, hein? Ouais, c'est grand. C'est grand. Ngana lobaka, na obelo bondi makape bato. Ngana lobelo ko. On a guerre ma casse na maison mère à l'époque. Musique na biso ezalaki concurrence biso ezalaki loyal. Ezalaki poto la kisaba ba niveau ba boulot na biso. Yango lelo ba benga biso ba grand animateur. Biso na to tika ko finga na bandenge mo te ke yekuta longba. Ezalaka ma ba to mais pour ça la biso ba grand et non pour quitter musique na biso yango moninga lelo ce qui na la fier lelo dans un G5 et parce que un grand animateur ya Congo to sala moi eloko moko boyena ye mais ce to kuta to solaka nani wana Bill Clinton ya ce to kuta na nzela ce to kuta nzela to solaka mais na musique zo mona ke to zo bunda même moi ça n'occupe pas on a biso te pebeke toujours soit na te to mona na nzela yekutu boye na bana na yekutu boye te dai kaka moi eloko mo muke yango sala biso ba grand donc na ko lo baté ke grand prêtre karma pa da vient na biso ya beta wa musique pour musique yo ya beta ka wana yango no ka ba odemba beta mais musique pe ezana ba ndenge na ngope variaka musique ko kangmaka place moto parce que oza limité musique yo mona ne sur beta o motela pe génération ezo bima o chanter maloba mais faut tela bango pe style moko o mona muke mona o ya botami na ba 2005 2006 2007 2008 à comprendre que le loco yo quand même au moins to sali je danse en tremblant to che bana mike po anini po bana oyo baninga na moto ba baninga na donc bano ya mike bazobina bo c'est que makambo peut concerner biso donc ezande ngwana lelo na la grand prêtre Koffi Olomide azemba na Di Maria vous comprenez et azemba na Samarino voilà donc ata mwana na ya musika mais pona nini po musique ezo kende yoko kakamaka place moko te vous comprenez ya lokwa muto sa ici terrasse na moko awa bon ezaka na barido yo po linga pe oyo volu o sala ngona ndenge moko boye ya image hein esala moi image moko ya bien tokoza raté ko vandika boye kaka netika Mario na lembie o yango ka tondo betaka ba style wana non OK baninga bazo évoluer yango na pe sala ke mutaza libanda zo comprendre que style Michael Jackson tiana ko beta musique wana biso atozo bina Michael Jackson mais eza style na biso te mais ye moko akozwa eloko moko masenga makusa ya ve na biso Manu Dibango pona nini azwa kango pona nini à partir États-Unis ba comprendre que ake bango pe na nzela moko boye voilà donc tokoza rateka yango moni ba nususu ba ko sala ba succès te ba sa ba succès te ba musique na bango yozalaka limite yozo boule makamu susu ba ninga bazo évoluer ozo comprendre ya lokwa yo oza na téléphone ya ba touche na mutaza na Android donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, explication c'est vraiment clair au APC, que les sages comprennent. Que les sages comprennent, aux sages de comprendre, comme je ne cesse de le dire, dort pas la nuit. Lelo Koffi Olomide, grand de notre musique, succès des années, au cours d'une vidéo, Abanek a déclaré na PCP ya mingi, na boti pe ya mingi. Alors là, papa, yo, au boti mona na yoti. Mais yo balelinga moi si neni sonena na una yo basane le latina na besoin ba koko. Et ça la rabiso bien vraiment mon ngeno vraiment koko na ngai Pepe, mémé. Koffi Olomide, Aleli Bakoko. Lelo, Félix Oisé, quoi. Et pas Nabino G5. Bakoko Ningo Pessier. Akoli Sibino, Oseki. Akoli Sibino, Makassia. Bokoli G5. Bokoli, Lelo, Massom, dans le bois, Baotala, Mabigano. Oza G5, partout. Oza inapercité. Baébio. Mais Lelo, pour faire déclarer, en tout cas, tous en a besoin, Bakoko, ne vient quadra, le Baka quadra. Double des mères maîtres na peso ma bambote G5 bakoko pété Félix a sepela pe a okende te faire kola kasi bakoko ba oyana bangoti quand bakoko ba minute oyo bonete ba shomi akoko oh bon shomi o ka été na vitrine do mama shomi na vero ko bomanga ina bilele na yo shomi kasi shomi biso ndo sali shomi to yo ka kene pa ba Robino Mundi bundo ya mona nanga lelo pa Fabrigas Maestro ba shomi baza bakoko bakoko bazali bakoko bazali mais bakoko mususu no babimite ozo comprendre bakoko baza na bango alors l'air azana vivant la qui ça y est ko mateka no kufa bobo senga po biso na ba africains alors l'air koko moko kufi bakoko lelo ne baza bana baza c'est ça les moments biso no bana nanu déjà le quoi to zana no na maboko ya
ya monstre azwani bakoko. Merci vraiment pour cette belle réponse, Gissak Tipoy. Là, je salue celui qu'on appelle Yannick Mawanika, qui a le beau qu'on a l'icolo et qu'on a vraiment. Mon vieux Oumela Nayo, boss Yatongo, les millionnaires. Yannick Nia, Bambote Nayo, Afrique du Sud, contrôle toujours drapeau ya Congo. Yannick Kinia, faut bakisaka Rombox. Rombox. Yannick Kinia, Rombox, acteur à film. Mona Tchangou, Mona Tchangou. Il n'est pas préparé déjà pour nous soutenir Ngai, Nandenge Togobeta Stade. Yannick Kinia, Naibisio, le Boko Pete, le Gana Pomme de Terre. Merci beaucoup. Donc, et puis Bazarana Trezeguet Mouchi, Fondation Trésor Mouchi. Donc Trezeguet Mouchi, Toka Tarabongo, Yana Kati, on est ensemble toujours. Merci beaucoup. En tout cas, toujours évolué vraiment bien en Kati. Il y a Nina Bicho Awa. Le roman est très important. Et puis, on a la famille, ceux qui non, moi, guerre, moi, même yo, on a parlé ceux qui vraiment qui m'y étaient. On a la boulot, tu as pété, moi, j'ai ça, ma boire, ma boue, moi, j'ai raisonné. Ah, Bambri, man, on a parlé, en tout cas, on a vraiment travaillé, toujours raisonné. Oui, bien. Mais on a moussala, on a ça boulot, ah, yo, ce problème, ils en ont parlé. Mais tu peux en faire. Mam na biso zo comme la vie na biso quadra izo ndongo na mambo ya basindi ye manika bimi amboye di distance na lobi boye conseil ni no pesa vie na biso na minute parce que ça fait mal hein comme on a babilo wana ba guerre était makambo wana eleki frappe oyo dans prêtre quadra zoa tango academia Basam Chintu na ba mudogo baramba balongwaka. On est à mambo ya orchestre, on est à profession quand même. Kasi yangwana seconde oyo pour musique ende tata na biso ya mama na biso. Tolobaka nini musala eza tata pe mama. Bon on est dans le mama musala te. Bon oyo mutu lomoka manike. Bon neti manike azana ti nanyon. Moi ça vient na biso babia babota prince babia et si là babia pesa kufa. Asi on a zamu to Hollande. Am to Hollande te? Am to Hollande malobi mambo minene oyo bardel lelo kimi ba olukisa ina niveau. Kasi ya ngwana te fala zala mutu. Saka zaki mutu malonga. Mutande ngwana moni makambo fo me waka na justice. OK. Ko simba te ko beta te bokena. Loko mo te tango moni justice ami yebike alobi ba n'importe quoi. Et puis déjà, on a la rabe manique, on a qui moutou moko boyera le problème. Vous comprenez? Aïe au fin à peine à Tchangou. Donc, après la peine à Tchangou, tu as eu une yété. Ça la peut pas si au fin. Yo, Tchangou est ça là non ni on vraiment na mituna non biso ba na Tchangou to zande ni vraiment. Moi j'ai un papier, il y a Université pédagogique nationale. Migeni malelo kangi ozali Europe mobimba mona Tchangou chez Gissak Tipoy. Grand animateur m'dorobo yango te mona Tchangou. Yannick ni ya les Rombox millionnaire mona Tchangou. Mais maintenant Tchangou on sala nini o manike toujours mona Tchangou. Et puis animateur Moulayi Boya Mbinga ya nzela minu. En plus de ça pas na Mbinga. En plus de ça ça mana méga mais bon finga. Té dans moni complexe mais bato babi Valère à Tchangou. To lobité ka ba musicien nyoso. Ba fali pour payer Valère Tchangou ba vena biso héritier watana benga moko na vanda boy na ba mina nga to vanda na couloir na biso kimbuta na mon héritier a outi Afrique du Sud aleki na kimbuta wana po a motiver bana Tchangou balanda e donc Tchangou za Tchangou polia pondo kitoko lia mbala kitoko lia fufa kitoko fuya na Tchangou vous comprenez et puis on a marché o ya propre o etondaka maïté marché de la liberté o karaté ba mama ya marché de la liberté ndolo libodo soki wenza indu ba we bisonde oyo tuna bampani bacha aéroport kuna te bacha aéroport koto aéroport international de Njili et dara toujours na Tchangou alors bandeko na nyoso oyo basala neti balobele ba mama neti ngai ne grandi à Tchangou na kola awa na komela pe koko kaka na Tchangou awa bakoko a Tchangou nde biso ya lobi biso yonde donc bon pesa Tchangou respect bon nabi que artiste c'était pour artiste moi respecter à Tchangou bon ba manike manike on aboti quand même star tena comme star ba bena comme star na comme star petit compétition mnene makasi aza vedette. Ok, ah c'est bien dit. Aza vedette parce que non, en tout cas c'est très intéressant. Il y a une différence entre un vedette et une star. Un vedette c'est ça connu quelque part, mais une star c'est une étoile. D'abord partout, il ne peut pas passer inaperçu. 5 ans chanteur, Nayoka Kaye a très bien. Moi na biso a respecté un peu makasi. Mais biso tout aux aïki que souci moi na biso et moi na vie na biso asimba eloko wana mais
l'on propose, Dieu dispose. Donc, on appelle ça qui est courage à travailler, à côté de la distraction, à mère n'a été, azala toujours ndenga azali, nous avons pas molé à robima comme star. Pour star azamutu oyo, à ebani monde entier, à osal mama belé ba voyage, bani mama belé, ok na Côte d'Ivoire, tara na Côte d'Ivoire, baby, et c'est le moment où non, c'est le moment, kimbi, prêté kindindi, vous comprenez? Un peu mystique. Babylone, on a respiré dans nini vraiment. Kasima Njili. Ah, ok. Omoni awa so toza awa tona Njili ya biochimie so opusani muke boye quartier 8 opusani muke kuna na 9 kota ba Josidien na 10 deya na biso ba moto to kitana ma Njili wana vandi boyebu osoloni na bakoko bensprit so yi voilà. Merci beaucoup vraiment. J'espère que nos albums est au bima awa JB Piana après 12 ans. Il y a un album Fali Poupa, Amemaki Biso Batokos, Abimisi, Kofi Olomide, Ayo Bimisi, la Biso Légende. Album, on a vraiment. Il y a une partie, moi, bon, c'est là. Bem, ah, Quadra Oumela. En tout cas, on a vraiment, et ça vraiment, titre préféré dans un Bembe. Mukusambo, naoki animateur wana, ala collègue na tozali na quartier la te. Oyam ta sali logo, oya tete wele kuvinde. Yim ta sali logo wana. Tobaka dia la tisringe yewana. Mukusamboa na pesi mbote sika zali en tout cas na oki boulot chitoko. OK. Tout ça là juste analyse mo bo maïle na lingaro parce que musique non vraiment est bien. Il y a 4 albums. O ezilaki, il y a artiste na biso minene o ba umelaki. Eza Dynastie 1, il y a Ferregola, Formule 2, Formule 7 plutôt, il y a Fali Poupa, Balle de match, il y a JB Piana, Légende, il y a Kofi Olomide. Ce qui est au côté 4 albums moana. Tobani non d'abord na Dynastie, il y a Ferregola. Sur 10 au côté en combien? Non, non, comment t'es? Ah, j'ai ça que tu as le pardon. Ah, album qui est déjà une année au lelo. Dynastie au côté. Album il y a Ferré. On a l'album à Ferré, tout bizarre dynastique. C'est Dynastie album à Ferré. C'est ça Dynastie 1 offert à Bimi, c'est qui premier volume. Il y a Yemoro à Yembi, ba marathon, ba carte rose, ba okapi, ba sing again, ba bendo, ba. Il y a bongo, il y a Yemoro pena oyo. J'ai ça, tout si on a quand même tout le monde qui musique, si on a ignoration. Ou bien que l'album est bien belé. Pour moi, tout le monde on a un problème na Ferré là. Même pas. Ah, vraiment, loin de polémique, tout solo la vérité. Chaîne la vérité, tout le bara vérité. Nayoki banzembo. Nayoki banzembo. Mais naibite que nengo yom to expliquer ngake. Ezala kaya mo ko ngaka dynastie kango ezaka uniquement de basangana. Je t'informe, Dynastie ezalaki eza 3 volumes. Volume 1. On remet sur 3. Bon, je me pose des questions. Yo artistes mne na kati mboka na biso. Actualité tous les gars aux alara wapi. Te misu pesate dans la rose arale sona na intéressé na ngoda misu pina dans intéressé na ngota. Faire rigoler les patrons de la rumba congolaise. C'est obligatoire ta. OK. C'est obligatoire te ngam na mutuka na ngana oka banzembo misu pena subu na tambo na yoka na ngaite. Misu ne banana boto na lia wangila te yo ngole sang wangila ndeni. On a ma repas préféré na ngai surtout wangila bacha mikwati. Siko yo lobi ke repas préféré na yo. Nga sona mutamfumbo. Vous comprenez, donc dans ça obligé à koyoka banzembo nyonso tout na tangilo banzembo fali on abi na linga di condonosaure et pour à flyer vous comprenez mais le but est que tous les banzembo nyonso na musupe na koyoka bo ezana ngo bien mais intéressé et tout tinga vraiment te mais na banzembo et tout aramo kasi ma nzembo elobi belé générique na bois qui offert à bois qui bizorbi oyo ki combo ya bato donc az artiste na biso az en actualité bato le ka non album susni voilà Dynastie lobby a faire oyo ki ngote formule 7 ya Fali Poupa combien sur 10 on dit que la polémique non que n'était to album e bimino ya malembe te lokano yo ki on nyonso non te na ko chana ba pointer. Mais nayoki na banzemo na tanyo di condonosaure nayoki ninyo obengi nga jaja na yamba soko bengi soki kono SL voilà SL voilà banzemo bona zo yoka déjà monaka chanson na soli kotango combien côté artistique au coton sur combien sur 10 10 sur 10 10 sur 10 voilà oyoki album ya Kofi Légende. Et là, Mwandambo na yoki. Voilà, Mwandambo yoki. Femme. Ah, voilà. Au côté en combien? 10 sur 10. Balle de match, générique Zebuka. Wana mamboka. Papa chéri, allez qui sosonagu.
lobi tozali na le club na ve nanga Richard Kabala tobinaka en tout cas papa chéri toujours talaka vie nanga wana pire vie nanga en tout cas donc na ba vie belé en tout cas nga so na yoke loko etutinga na sepelaka nango vraiment et puis nga moku na kati ya car nanga na yokaka ma musique ma yanga moko te po parce que na ko se retrouver mate funa yoka nde ya baninga na tala ba ke wapi po nga pena luka ndeni na ko kendela nzela na bango ngani so le sel nga pas si vraiment dination yoki yango te tu faut expliquer nga po na yoki te o bimari d'abord liboso yoki yango te chaque jour nga so ata 3 heures so na benyo aux choses à la rana ligne j'ai ça que tu peux à la ligne c'est pour dire que non aux alara vraiment au point des actualités. Mais comment dynastie aujourd'hui même pas notification te. Ah ma solo là ngana sona ya niki ni ele so otindela ngana sous $3000 pour ça ba faire on dans un pour ça. Ati na ta $3000 yo kati na kota rande ba ni ba mona mutsu avani na téléphone bwani ba te ngai chomo na ya mama mbongo. Ngalu alar. Ce qui crie na kina ma injil esili. En tout cas, très chers fidèles, abonnés, amis, c'est ça vraiment dans cette émission. Tout ça vraiment rechuté déjà. Na kati ya Ozali émission na biso vraiment. Oui, tout ça awa pas vient ngai. Hein? Levé Boni, Bic Rouge. Top Congo. Ah tout ça awa. Levé Boni monter ma mère Angèle. Place au moni awa donc awa soko na kara ndenge nini aba obongisango ya korija kama banini o atakaro balembana kina ngo taka sangulu yeso ka ke kuna ozongo ya na otiki sasa donc adam musique. Merci beaucoup très chers fidèles abonnés, nous sommes presque vraiment à la fin de notre émission. Merci à toi Cornélie Mounongo le pétrolier ainsi que sa fondation Gianni Batoué c'est les mystérieux contrôlés vraiment 4 coins Angola ainsi que sa femme Maï Bissika, la malienne. Merci à toi, à celui qu'on appelle Patrick Dandy, mon CT. Patrick Dandy, mon CT. Mbotenoyo vraiment Junior Momba. 365 à 366 jours, toujours propre. Basket et Zali Koya en tout cas. Côté on a vraiment la Lipongi. Maloba Souka vraiment pour te clôturer mission na biso. Maloba Souka ali kaka le 12 août rendez-vous na stade des Martyrs. À part ça, le 8 mars, tu as na Tchangoumen. Naza derrière Félix, Stade des Martyrs, un bon ouais. Un millionnaire, yo soirée. Yo soirée. Bon. Baptiste, il faut. Est-ce que le livre ça coûte combien de millions? Et puis qu'on bête la musique, on a bête Olympe, on a bête Olympe. Pourquoi nous bowling à Bobeli Sabilo Rosebella? Bilo Rosebella n'a aucun calme, nous Olambango sous. Oui, bah dédicace ali toujours na Patrick Malumba CNSS na Bosanité Fabrice Kazadi en tout cas asolo kitoko na pesimbote na Yannick Mawanika Yannick Mawanika Salunte grand frère les millionnaires. Ouais, maboko ebeba. Hein, maboko ebeba na ba système quoi, ça dit bijunde eloko pamba soki na kingo eza ko beba donc makolo to eza ko beba donc yende alala kana bijou ala muka kana bijou ozo comprendre on dit donc ye batikela ye elle mobimba côté ya on dit or na biso eza la côté ya est batikela ende charge à côté wana en tout cas or eza black te olata or lelo ba romana ba argent pire ba garantie Yannick Mawanika en tout cas salunte mbote na vraiment Simba vraiment côté à Orwana vraiment ça l'a bon ko changer théorie continue. En tout cas le 12 août tokuta na stade de Martyrs ba prêtre ba ozale belé betidia na bengi sibino ba orphelin ba veuve bozala wana surtout moi sur bino sabino ba orphelin ba veuve tout bozala wana tout cas bo soutenir Cultura Pays Vie monstre moko nanu Angelo et puis ba poulet na ebiso net ozali bana changu na bengi bino ebele pour ba mobilisation zo salama au moins chaque jour na otambola na ba base na nga ya changu pona kolendisa bango po to betelo ko na spectacle eleka kitoko donc biso eloko tozo pesa nanu makambo zali nanu ba spectacle o nzamba sali asali ngo donc le moninga le 1er janvier tout ça qui débat spectacle na biso déjà kitoko siko le 12 août boya moi ba déplacement muso ezali ba programme na biki to kutana na solo la vérité oya migenyema papa ngeli la victoire nous appartient et puis tous en race à ba vainqueur et puis faut ta la lèvre na
azani chocolat mais lèvres rouge wapi Mona Tchangu. Mona Tchangu. Vous comprendre na pesi parti seigneur soit mis sa album na bango orchestre tout oh tozala bato ya bato ya kingani oh tozala bato kingani biso to bato nyonso to bato nyonso donc yo nani boyo biso totukuta na stade poto pesa totombola critique ya mboka na biso voilà. OK, merci beaucoup très cher fidèle abonné. Merci quant à moi je vous dis au revoir Migra Malunzi. Mbote na vraiment en tout cas qualité image oyo grâce à Migra Malunzi. Restez vraiment connectés sur votre chaîne Solo la vérité. Pas solo la vérité.